Libulu yo ibanda na ne ya 76 tozaka na kokata babambo ne kimwenza toyo kutie pa ibanda ki kutimuna tuwila sino ikoya mingi tukangisi bombongo tuke kusumba babambo toyo kulona ale pamba kaka ne muke za kukata kale ikumi munene ibandi kubukana. So tata na moment wana ndenge bandaka mukie mukonza mboka nini oyo azalaka na place mukonza mboka oyo azalaka na place nani Mobutu. So tata banda libule bandaka Mobutu na place Mobutu atika biso na Mobutu oyo. Okay, bonjour. Non, président Mobutu azalaka na place ndenge libulu oyo bandi donc ndenge bino banda ko buka babambu bozo meka ko kangango ezalaka na mutu moko te banda ko soutenir bino azalaki te mutu moko aye kutuna makambo azalaki te. Bozalaka pena ba député te ba seri wana to ndenge bango nyonso bazalaka ati mukunzi moko alungwa kuna aye kutala libulu oyo boyo tukusala azalaka te. Timoyi lelo timoyi nani mukunzi moko te. Skota datimo po ba place uzuso mona ko ebeba lepse ko ko beba pete bako benga bourgmestre chef balabala azali akotala amoliki nzile za ko beba akoke pa bourgmestre bitalanga isika bozoza ezabo mais molobel monene za député mais député sikota ba ko yebise ayeka kana makala bioga ayeko luka bavoi akotala tala biko na kosala bo yoko bongisa te me yo lobande muto ko bongisa zali yo zane député ozande muto lobela nde sika olobela likambo ezate ko ozali mutu moko ko yo nde muto bongisa yo bongisa te po libulu esalami na misu na ngai nga na teka pe koto yo koleka boye tokoma ko banga koteka tozolukela bana mbongo po batanga bako bazala bien mais tokoma ko banga koleka libulu oyo koleka boye wapi na saki mbongo bafandi na bakwen tozaka aposa bakuni babongisela biso ka libulu oyo tokoma koleka na kimia ndenge baninga pe batambula tokoma ko banga makasi pona koleka. Bonjour, bonsoir na bande CL News. Boy malamu c'est votre chaîne CL News TV. Alors les loza on a comme na makala bino bozo mona déjà toza na kati ya direction ya croquet. Donc bino bana poto bana oboke na boyebi direction o ya croquet mama belé comment ça ma ya croquet. Toza awa lelo toza ba interview ba maman bo senga ya population pona croquet le lenge e fonga mela boye. Donc toza en tout cas toza ba papa ba maman moko na bango ba vina bango te ba libulu oyo poste na bango ekozala nini un jour to pe basala bango nini émission na bino oyo bo santé bo s'abonner massivement sur votre chaîne eza pena bongo pona ko tombola mosala na biso. Alors toza moko par rapport à envie na bango par rapport à libulu oyo soki bo senga na bango ekozala ni donc eza libulu ze mais eza direction croquet direction oyo keiti arrêt courant. Donc to kende to yeba poste moko na moko to t'invite to sa interview pour to yeba le lenge nini et banda pour ekuma boye to pe ekuma boye ndenge nini. Donc restez toujours branchés et abonnez-vous sur votre chaîne. C'est comme bonani mais c'est Tiba à la caméra tout ça na avenue Makala croquet tu habité au vanda na Makala to yesika na vanda Makala depuis tant nini depuis 2014 libulu oyo to be croquet place ebane libulu awa ekenda boye swap libulu ebanda ekenda suka na ngwe suka na avenue Kingusi. Alors oyo ezali émission oyo moko etalamaka mingi bosenga nekozala nini na bakonza mboka par rapport ya libulu oyo posa biso eza babongisa libulu po so babongisi ekomi pladon ezala nzela tout droit ebimiti kote ya courant kuna nde baseli biso poinsa elengesa yo pe mono na kaska moto kumaka moto no naza manyema donc na moto pe kolonga tout droit petit Kingusi so babongisi na kolunga ti courant Kingusi kudu te ti courant kuna maintenant Kingusi par rapport ndenge libulu eza boye na moto ba botola ngote ndenge eza boye moya aleka kutina moto eza te liloba suka ekozala nini mpona libulu oyo liloba na ngai easuki ezaki babongisela biso nzela oyo ebima tudo ati courant mposa na biso yango. Merci beaucoup. Tomi susu mama awa mama
Zela chef maman Yakoloba. Maman bonjour. Bonjour papa. C'est que maman ngana simbela ngayo ko bangate maman kombo nani? Comment na maman Nisha? Maman Nisha. Na basi ama pa boye ko to monyo. Ah en fait toza na wapi? Awa toza na commune Makala. Makala direction nini? Direction Elengesa avenue bala Makala. Makala maman au na Makala combien de temps? Na sana Makala pendant 12 ans. 12 ans. C'est des boulots et c'est na misu na yo. Libulu esalami na misu na ngai inga na teka pe koto yo koleka boye tokoma kobanga koteka tozolukela bana mbongo mpo batanga bako bazala bien mais tokoma kobanga koleka libulu oyo koleka boye wapi na saki ya mbongo bafandi fandi na bakwen tozaka aposa bakundi babongisela biso ka libulu oyo tokoma koleka na kimia ndenge baninga pe batambula tokoma kobanga makasi mpona koleka na libulu oyo pena pona insécurité te wana toyamba la sima le toza pona posa na yo ya libulu oyo ezani na pesi libulu oyo lobi esalama na misu na yo ebana ndenge ne libulu. Est-ce que okoki kozongisa biso mokina na bon nga pe na ya okuta ngo dia si esalama de ya ekoma de ya kaka boyi na ya okuta ngo de ya esalama ebandeli nango penza na yebi bosenga na yo ekozala nini na bakonda mboka otala kamera bosengi na ngai eza kaka babongisela biso nzela oyo tobimaka ntina na nini na recourant kuna babongisela biso kaka nzela nasali elengesa ebimi kuna elengesa ebimi kuna siko libulu oyo mpe fo babongisela biso yango mpo totambola mpe kimia mpo ava okoma na elengesa fo oleka libulu nsima okomi na elengesa soki oleki libulu okoleka yango ndenge nini na butu mpe koleka yango dérange ezalaka te ezalaka makasi na butu ezalaka makasi. Ok, merci beaucoup maman Malasima. Tozonga tous awa, aux émissions bino etala makasi na pesi ba mote belé na la patronne maman sociale ba mote belé bisika bizamio. Tout le monde peut pas pour maman merci beaucoup pour na intervenir pour na bosinga na yo. Chef Poussana pardon, tata bonjour. Bonjour. Comment nani? Moufette. Nani? Moufette. Moufette. Oui. Oui, na vana Makala. C'est combien de temps? Bon, on a botam na Makala na koi na Makala. Libulu ndenge bando ebi. Oui, biso wana biso toza bana mikia. Libulu ezali. Toza na bana mikia. Libulu ibana ndenge nini? Ibana ka niveau, ibana ka we maman libulu panzani donne. Bon, boye ezaki na onzela batu banoleka. Yaki banzela mbe nese toyoka masolo mituka pe bandoleka pe koto. Mais to suzuka to monaka libulu mbe biso ngapi na yebi pete ndenge bandaka. Mais to singa kana bakonzi. Bameka pe na ko bongisela biso koto soki ba bongisi koto nzela ebimiti arrêt courant ezabia pe so ba bongisi biso pe mituka pe komo leka moto pe komo leka e pe sabina moi valer à Makala to mona pe ba komi msu ba bongisi biso ngirengiri bumbu bandal kitambo pourquoi Makala pe biso pe to na posa ba bongisa biso pe banzela ndenge komi msu ezali biso pe Makala toza en souci nango so ba bongisi biso Makala eza pena bien to pesi pena forti pena beto abongisa biso pe Makala ndenge asela biso nzela poise elengesa nde pe abongisa biso nzela ko mais Makala elengesa eza pona bino Makala te bon elengesa e bénéficier na ba commune ebele oui e bénéficier ba commune ebele on a biso Makala nde koke oyo nde donc so ba sende koke oyo nde Makala nde basali ngwana elengesa bana bomba sepela ngo bana ngirangi aussi basepela ngo selemba aussi. Oui, mais toi pour ça babongisa biso ndisiko Makala. So babongisa biso nzela koke o et ça pena biso ba bana Makala pena bien makasi. Voilà. Merci beaucoup chef. Donc toujours continuer, toujours koba to kitati kuna na se, tout le monde ndenge ni kuna na se kuna libulu fongo makasi. Donc vous a toujours connecté, vous a pété. Donc vous a toujours la chaîne bino neto mais un peu ko développer. Check. Toujours continuer par rapport à l'interview. C'est tout ça, papa. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, comment on est? Comment on a pas Sunda? En fait, tout ça. Tout ça, la Makala, na baba Umbu. Quartier Tampa. Les boulots, et qu'il y a wapi. Et bandela les boulots wapi, et ce qu'elle a wapi. Les boulots, selon papa, c'est normal, mais dans un premier et comme un niveau mon boyer. Et comme na niveau moko boye tango tuzo kola mabule salamaki yaloba kundango ba kundamaki tepesi ezo timu kaka timu comme niveau so e bandeli wapi e sugeli wapi to tali bien bandi la partie qui mfumu kuna liboso kuna
c'est o baba nini croquet bandi kuna liboso kuna ngo yeti koto. Alors bosenga na yo pa bakonzi to bato bazolanda yo bosenga na yo za nini? En tout cas bosenga na ngai était en tout cas et principal nene oyo croquet oyo l'état ko utilisant peut pas na donc pour nzela et c'est un fait kundama po lenge ça exactement ko supporter charge makasi oyo ba quand même minute autant mieux l'état misama kokia kunda nzela asala nzela munene okenda tout droit na bypass tout droit na bypass et keleka kutu malamu koleka bypass on et question bypass limite na monga fula na courant na balabalo basali lenge ce qui coûte na courant. Voilà, toujours continuer toujours mosenga papa le bi le boulot oyo kundama. Donc le boulot makambo tsoleka tellement belé na le boulot oyo tellement toza té pour l'insécurité mala simane to gozo donc le toza juste pour na bosenga peuple pour na le boulot oyo. Merci beaucoup na Christelle Rose monter mes papiers de la main sur ba moté belé. Donc toujours continuer toujours ça toujours connecté. OK. Très cher quand on est dans le bac toujours continuer tu es papa awa papa est ancien aibi benanenge les boule bandé là donc tout mais un peu que son papa a tel service et benanenge nini est-ce que mi tout capé et benanenge ko tela na prince université benanenge ko ya awa donc nous sommes tous on a père papa a remarqué un peu que expliquer bison papa bonjour. Bonjour papa. Tata kombonan ngangu momona mosiko Albert. Papa Albert tu habité libulu oyo e bandana anenini pe e bandana ndengini libulu oyo e banda na ne le 76 toza kena kokata babambo ne kimwenza toyo kotiye pa ibanda ki kotimuna tuwile sino ikoye mingi tukangisi bombongo tuke kusumba babambo toyo kulona ale pamba kaka ne muke za kukata kale ikumi munene ibandi kubukana so tata na mama wana ndenge bandaka mukie mukonza mbuka nini oyo azaka na place mukonza mbuka oyo azaka na place nani mubuto so tata banda libule bandaka mubuto na place mubuto atika bisona mabulo oncle bonjour. Non, président Mobutu azaka na place ndenge libulu e bandi donc ndenge bino bobanda ko buka babambu bozo meka ko kangango izaka na mutu moko te babanda ko soutenir bino azala kite mutu moko aye kutuna makambo azala kite bozala pena ba député te ba série to ndenge bango nyonso bazala kati mukunzi moko alungwa kuna aye kutala libulu ye boyo tukusa azala kite kimo ilelo tumo nani mukunzi moko te Skota datimo elelo to habité na série wana est-ce que mitu ke bana ko uta bana na presse université bana ko yati koto ba série wana mutu ka bana be ko lekana mitu ka zala ko lekana bango na babala balo fona ko bali vete mitu ka zala ko lekana bango ela ko lek ka jumbula tangwa ye abandi ko mo tenda ko ndenge ko abandi la ko boy ala ikuime tangu tutiba kadi atelema akukita azaku bundula ka babambo nyotwa ngwe kuma munena bo tata libulu oyo biso to se mission pour na bakonza mboka ba ya batango makadam neto moni bati elenge sakuna yo pesi ngona yo koza nini ndenge bazo dinga basala libulu oyo choko basali ndenge wana bisinyo to sepili. Voilà, merci beaucoup tata donc on continue oncle bito moni kuna anglais moi idée na yo pe esunga biso par rapport à libulu oyo parce que tata pe belo akobosana oncle bonjour. Bonjour. Le kombo nani kombo la makiza oncle tout sona papa kuna papa le libulu oyo bandaka depuis temps ya président Mobutu parce que tu habité le temps où papa balo sala ba effort wana ba député bazala te
Bon, ba député ba laki na bango, baza ba député moko basala ba makambo ba marque na bango. Bon, comme que ba député ba comment ça déjà ba makambo ba marque na bango. Ba kende ba kende la ki ba lobela, ba lobela on te ba lobela ba biloko e concerné bango. Bon, moni ke yango ya on suna tina moti ya retourner ba député. On pour le moment que tout le monde ki ba place monsieur Zoro Bebaka, ba place Souboye. Pour ba place monsieur Zoro mona on po beba. Le se ko beba pété. Bako benga bourgmestre chef balabala azali ya kotala amoliki nzile za robeba akoke pa bourgmestre bitalanga isika bozoza ezabo mais molobel monene za député mais député sikota bakoyebise ayeka kana makala bioga ayeko luka bavoi akotala tala bioko na kosala bo yoko bongisa te mais yo lobande muto ko bongisa zali yo zane député ozande muto lobela nde sika olobela likambo ezate ko ozali mutu moko ko yondo mutu obongisa yo obongisa te po député za na mbongo te oza mbongo te lete mo obongisa nzela nae neti banzela o tozolobela lelo o ezalaka banzela ezalaka bien soko tali obaloli misu so tolobi ke to balola caméra na bino etala kote kuna balola na caméra na yo kuno tala okomona ba place wala nyonso ezalaki nzela mais lelo nzela ngo ekangama nango ponzela esukeli awa mais ante take zalaka veni moko elongwe banda mopulu tie le kanwe ba mituke zoleka boye ezoleka ba mituke banda ekoleka na momaka mwa ba ozomoka mike banda ekosalama babundi na loko ba maya makase banda uta likole zoko kita wana serwan to sala bourgmestre na biso to robenga tuwanuka na bité bourgmestre na soka zali na bo moyi soki pa kufa soka zali kana bo moyi za bourgmestre mo fala bandela makalo ya solo parmi ba bourgmestre nyoso bayaka makala na mona ngati surtout ba bourgmestre bazali atoyebi na biso ko ta ba kombola bango te lobaka sikonde oyo ba kotise sikoyo wana nde toyebi aza mwana na biso ya makala abotami na makala ayebi pasa makala nyonso na bandi yende siko lokola bandi ba tourner ya ko contrôler ba balabala ba terrasse ba veni nyonso j'espère que makala ekoma bien par rapport na e voilà oncle ndenge bazwi likanisi ya ko bon ce qui bazwi likanisi ya kobongisa nzela en tout cas esalanga bien en tout cas ekosalanga bien pe ekosala banu tozobota o ba génération nyonso ezoya esala bango pe bien bazala pe nande bien po ya boye monike yango bendaka babuzo bebele oyoka lelo bakuluna babombani boye bavoyu bakoti boye mpona ni concerne baboye berero nyonso so totalango eza berero ba bourgmestre na biso tovivre na ba voilà quoi dernière interview totika nango mpona tomeka mpe koprofite balobi joyeux anniversaire na Shadrack Lukao ye wana tozomona na ta lèvre motema ya bombi yango donc babi les grands caméramans monta simbi donc ye pena maboko trépied babi Shadrack Lukao lelo zali mbotama na yo babi donc sala loyenge panza lela yenge panza basana me kubosa na te na ndenge ya kibonzambe poto bi ke na poko ba champagne zo melama ndenge moko sakana te donc restez toujours branchés bande on sur ya TNM TV ça toujours branché toujours continuer OK. Place nyonso ba mituke bandole kamata comment faut-il que mazamba makasi était vous-même vraiment non. OK donc ndenge to beto toujours continuer ba interview na biso juste papa mais un peu comme ça biso sur idée na ye par rapport ya libulo toujours papa bonjour. Bonjour monsieur journaliste. Ngai monsieur dossier banzolele na biti kombono nani. Ngai monsieur Luzolo face. Monsieur Luzolo toujours par rapport à libulo oyo. Na biti ozamona makala to ndenge. Bon ngana za mwana makala. Nazana avenue makala 87. So total libulo oyo biso tamula ba pays étranger neti na ba Afrique du Sud na ba Gabon bisika pe belé tokota. Ba place yo ba région boye basala kango nini. Ba bato makoki bakoya batongi banda ko betage basali ya bakave ba pays musu ndenge ezali. Melo biso na Congo ba konto bato bazana mbongo ebele bisika be région ba tala ngo kaka boye mboka ezokufa bato basomba mpango lelo bakoma bipai na bipai boso bazo attention likolo be région kutu mutu mbongo koya awo azuma nda mbongo apesie asomeli mwa mabele ata kote ya Kingasani kuna kote ya Kinkole kote ya Pasa
donc akozala moins bien ye a récupéré place wana atongi ndako étage asali cave ndenge biso toyebi mais lelo kongo na biso bato baza na bambongo bazomona barejo bango basala eloko eza te batalaka biso botala tambongo nize soko mati awo okiti ti na se esuki wana banda mwa seti mwa likolo wana soko ke oyo ebandi bongo soki ekatani awo bato kozala ndeni donc moto akolobela biso te lelo tovote bango lelo ka bango tozovote so tovote bango bu bakimi bakomi bato ya makampagne bakomi bato ya poto biso batovote bango eloko bozosala biso na bakartier eza te na bacommune ma ide nakopesa bato ya mbongo oyo baza na makoki babanda kotalela biso makambo oyo batonga bandako mwa mbongo moke baluki bato wana bapesi bango bakeluka ata mwa mabele ka pamba ata kote ya suka makinkole kuna ekozala mwa bien na moi idée na kopesa. Voilà, merci beaucoup papa, merci pour la idée na yo. Ok, merci beaucoup. Ça toujours branché la émission Nabiso bientôt toujours cité nango la patronne de maman sociale maman La Rose donc Christelle La Rose pendant na mon bon papi Nzola mais so bambo tebele sans oublier aussi Raissa Mbilia mon lobel na kata chaîne oyo sans oublier aussi Batunyo so oyo bolinga biso o abonné biso tout CL News TV bambo tebele. Ok, depuis na arrêt courant, arrêt courant, la route bypass kuna, arrêt courant, et les Kangondo Maria, donc ils appellent